Et ce soir, vous et moi, nous allons vivre la réalité. Car vous serez des hommes et des femmes comblés. Yaya wana joka, eza ba stress. Tia sali ba mikolebele. Na yo comprendre le moko. Pizza oya o poeta. Na pizza oya miki les amis moko. C'est lui, le seul, l'unique et le vrai, le co-héritier du Christ. Joka ndeza bo ba simbela ke film bo ko kimate. Voilà. Amunene. On va ba simbela film. Soko lobite to beta yo. Tondimi, Tobi Penzambe. La place de mon il fallait comme si tout bas qui compagnon Petit José, pangala Petit José. Le co-héritier Jibé Piana. Il y a des discours. C'est un DJ. Donc on a DJ Pablo, donc on a DJ Mobutu. Jaza Mutumo Darobi Marana TVT. Ok. Basorola est bien té, Matambi était là té. Olebi? Basorola est bien té, Matambi était là té. Donc, faire rigolo à bien patrimoine Yamboka. Kolanda ba jeune garçon na biso ba bendo. Ko bendo aza dans un âge moko oyo ko kumisa fali. Pe balinga no ko fali. Est-ce que fali ngwa bossa na yi? Fali niveau na eza ba Patrick Beckham. Niveau na eza ba héritier. Po baza ba peu ba âge moko. Ba jeune talent. Ba jeune talent bazo luka bina ba on a ndenge ya passe. Les jours là on s'est parlé en vidéo, c'était toi. À moi leur cauchemar. Voilà. Azam malédiction pour na vivre. Olebi? Azam malédiction pour na vivre. Ben doit souffrir fort na sécurité na kati ya Afrique. Oui oui. Atikali ko azonga ko na classe. Azongi awa babali. Mabala commission o veke sa imbaka na mona on pa beni. Ben Nonson. Babala na commission. Moi si. Dala, balobaka lo moka atteindre zoko pas za na posa vitamine. Dala na problème en nutrition. Voilà, merci à votre tout voilà. Pour yemba bato tu na yembi na bango na kati. Na présenter dynastie album na biso. Nan to zo tenter ya ko solola na ba vouloir na ko donc on bin ensemble. Siko lelo tango mwana na biso makelele a tricher. Donc bino bobo sa na bino ke yé kaka pe atalati. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bienvenue dans notre chaîne Congo Winner Télévision. Merci à Babouine, surtout à Congo Winner. Merci à la confiance au Bopé Saga. L'homme, c'est dans un conseil, mon Bopé, tu as vu Soumouté, Maboko Pembe, Ikambola Mototé. Voilà, merci à Yomoko Balobi, ma maman chérie que j'aime beaucoup, Sarah Kabunji, la surnaturelle. Balobi, voilà, l'angwende na yo, maman, a aussi li kameyo yo ka goût. Mouta siliki, a lo bameyo yo ka bien. Kanda moutu me ki tomutema. Voilà, merci na yo maman, merci na Adida Lumumba, le cordon, merci na bato tout bato talangai. Na ebeto sur le mamba mbangu na yambi moko ya le plus grand sapeur ya Congo. Je répète, le plus grand sapeur ya Congo. Ala sapeur ya succès ya TVT madame des sapeurs, identité na ba sapeur. Et dans ba sapeur ya succès ya TV, et dans ba sapeur même na ndako na sapeur. Na libanda da sapeur, na toilette da sapeur. Donc voilà, yende na yambi to ko beta lisolo ya papa Hervé, le to ko loba moi makambo ebele, made swabana. L'homme saint dans un corps humain. Saint. Dans un corps humain, mais c'est un saint. Donc la sainteté. Voilà. Et la propriété et voilà. L'apparence aussi, ça les fait c'est saint. Donc, c'est un peu ça, voilà. C'est bien, moi, je suis dans le Kinois. Je suis dans le Kinois, je suis dans le Kolo, Congo, Biloba, Loba. Je suis dans le pardon? Je suis dans le Ah. Ah, vous allez qui me comme comme bien mukala ndeza mabe. Donc mukala mabe vraiment dit. Aussi longtemps je le connais mo onazwa. Pokala na mona ngo mabe. Tant on a tuni yaya ebsinga expliquer ngai. Nde na fanda l'aise. Le loko mona pe batu ba komi benga maka mikala na kisasa. Yo bino ndimino dans no mukala oni ki la faire ba keche donc mukala ezaka ngo ba keche te l'homme saint. Mukala eza camarade ya papa Taboulay. Olobi? Mukala ezaka camarade ya papa Taboulay. Ngai souvent dans on azo fanda na makelele na babanda le koto ya ba vie na nga dada mondo sloma 5 palais construit.
na ye ko solola na bato bandal wana na ekoti sika po na vu pena temps ya 9 ans na bandal surtout koto ya bien na ba CCT ya makelele te place ya ba sinistré te oui na koto ya sekuna te place ya ba sinistré te ah ba koto ba fali koto ba fali ba sinistré biso za koto terrain mal ah OK yo za nga matériel mal biso le bisaka baba na par rapport à habillement na biso voilà donc na ko fanda wana jour moko na kabela rapé ba aike na sola na ba bien ba masala nga ba belo kumasi ba egemani ba Michigan donc na mona ka ba ya moko ba bimana ba sekuna koto ya ba mai moko machwengele ba ko benga nga mukala babenga mukala mais na yoki yango pena na comprendre que ezanga oleli na leli mais ndenge ninga alataka bien na mwasi na mwana na palais mais ndenge nini bakotilize nga na kombo ya mukala madame nanga ke wenze asombi bani boye azonga tala mwasa mukala ya fere nake mpe nakutani na vie nayoka susi nakutana na grand frère na ngai na soa na ye papa hervé naza mpena à l'aise te place naza wana donc nani bato wana bambrio na bite bambrio na bango te me baa na kombo moko babambinga babenganga mokala donc nazokoka yango te po ekomi osala salite même madame azosepela nango te ex na nga mama alifanto aosepela nango te donc ndokosala nde na bite peti na ngai fanana na fandi akabeli ngai ya komela apesi ngai ya transport ayebisi nga bi mokala ezalaka camarade ya papa tabule nga monaka mwana vie explike nga bino voilà omona tan kala ndenge lelo ekoma babiro ya motu moko boye garde du corps parce que mokala azalaki camarade ya papa tabulei soki auti mosala ayaka korendre ye visite na répétition donc ozala eloko moko boye na oyemba me na naposa papier mouchoir mpo na toki mokala apesanga ata papier mouchoir mokala nakozwa 4000 zaire wana napesa na bashege baolandanga mokala azalaki na fortune mpe azalaki camarade na ye donc mwana classe na bango bakola na ye donc ami d'enfance kombo nende ezalaka mokala ye papa mbazaka na colonel ndenge lelo tobenga bato mosusu ba Mario ke Mario ezalaki kombo mutu voilà donc c'est un peu ça mokala na bilenge camarade abi lobi nango eleki 3 jours balutumba bafranco bango tu bakomaki na mikala parce que ye moko papa mokala mwami mwana na kati ya mikala eza te donc acomprendre que mais mokala oyo tabu expliquer bango ke mokala eza kombo moko te bao bakosakana mpo bango balekisaki siko mayele ekomi eloko mosu akokweyisa boye mokala lokotelanga oyo tabulei moko osala te yango siko bakomomona yango lola kombo moko eza kombo mutu ya mutu yango yo ndimi oza no mokala ya pe nandimi yango mpo ntango na yo comprendre ke ozala na bafe rigolo ayebisa yo ntango ayebiso da bongo ke mokala ezali camarade ya papa tabulei pour l'amitié n'a pas d'âge aya nanga ntango ayebisanga yo mpe oza no mokala nanga kobanga donc naza voilà c'est Madeso bana mukala ya papa Hervé tango vandi boye mukala ya papa Hervé momoni mutu moko Bendoson po ba pesi visa ke poto alobi fali aleki ba ferre aleki ba kofi aleki ba tutu esali ondeni eza bongo nabenga yango diarrhée verbale olobi diarrhée verbale yango bakanga yango te omoni eloko mo babengaka mukinza so okangi yango makasi keba so obimisi ya loyenge ekobimisa mpe diarrhée ocomprendre sikoyo bato wana nayebi eloko esala bango Bendo asouffrir fort na sécurité na kati ya Afrique du Sud oui atikali azongaki kuna classe azongi awa babali ye mabala commission oyo vekesa yembaka na yo mona mpa Bendoson babala ye na commission mwasi e mwasi mokolo amonaka ayebaka te kaza na libandi po alataka chapeau abia Bendo ntango mokolo ayiya na mariage balongola chapeau boye mwasi aokamwa oh bébé c'était toi les jours là on s'est parlé aux vidéos c'était toi moi le cauchemar donc Bendo aza malédiction moko mpona viva olobi aza malédiction mpona viva donc aza tire mal encadré donc babeti ye mpo aza na nkuna bénédiction te mandimi papa Wemba alobi fali à part papa Wemba fali eleki bato nyonso donc seke fali aza lokwa papa aza niveau mona papa Wemba mpo na ye akomi kaka te fali niveau na ye eza bapatrick Beckham niveau na ye eza bahéritier po baza peu près baage moko bajeune talent bazoluka vi na bango na ndenge ya pasi comprendre succès eza pasi yango moni lelo bajeune ebele bazokee kosimba bagrigrigi mpo bakóma na basuccès mais lobi sikoyo lobi ntango sikoyo yo succès yango koya okolia mbongo wana na banani c'est ça surtout soki otekaki lotomo sima ezosala lisusu te oteki deya lotomo sima ezosala te oza na mbongo liboso ekufi eta kardasha
abejo okende yo lotomo soteki Made Savana. Non bon autant alobaka na boyina tenga lotomo na pesi mbote sika zalinde na sepelaka na pasteur na biso Mike Kalamba yo toza le 27 juillet na kati ya stade du Martyr na sengi na bato tout balingaka musique chrétien bato tout balingaka bonne musique chrétien baya toza na bango na stade. Donc faire rigola aza bien patrimoine ya mboka kolanda ba jeune garçon na biso babendo obendo aza dans âge moko oyo akokumisa falite pe balinga ino kufali yango te na biso fali yango bosa na yi bonga na ne grandi ya matongi na bi guerre ezaki ya quartier latin na vive la musique talaka so na biso ke dani kula banano ko la fali ondimango aza mwana suka na bango tout na kati ya vive la musique wana na temps bazaki na ko bango vive te bango bazaki na nouvelle écriture mwana na bango ya suka abana onyo la fali donc bongo ba bendo ba pacheko c'est que ba sakana na ye donc ba mona etina te mais eza ba moko fali abete simamba ko olebi ako bete biloko na sima pa la que ya mokili baluka. OK mais ya bina ngote mo état d'esprit ya bana omo pacheko akamona matungia mo atande ezoke na ngoni mbo azaka linu akokende bikenda te abikena mukolo age na ngana fali alek na ngata ya 5 ans nakolinga te na sala buzo bana mwana wana pour moi na babiloko akoma nango ya des fois ngana ye kosimba te voilà sinon ta papa imba na mona ya ngoti tu comprends donc ba bloka donc bendo soko moni ebongo azana makambo a signé maïbara âge na ye échafaudage na ba âge wana na mikilo sala te o azada vers fin de l'avenir voilà bendo da ba kombo ko mata obi bendo ba kombo de ko mata donc film esili déjà azana loko sala te ba memi de cadavre mbomé azana nzembo ko yemba kuna te azana ba présenter na concert lo anani ayemba nini yepeka victime obi yepeka victime to sans abri bon peut sans qualité ya bendo na voilà na voyage wana voilà ameni en tant que kiki on comprend que mutu moko boye a sala voyage d'exil mais elo sala ndenge nini comment na ba wera so ba mema bato na ba poto mais to mona te ba utiliser bato na po ba fingele bato misusu mais lelo to mona mutu nyoso fala zo pesa visa il faut oza obligé ça l'émission au boya bato tout pour komisa fali tala mutu wa joka lelo vena msa na BCBG héritier awa mais lelo akomi ko finga bato tout abi fala leki bato nyoso fala leki na ko follow mide ve na leli gutu na kanisaka liwa ya mwasi na ye na joka madame akufika mingi te ve aza mutu moko takobimaka na batv te OK basokola ye bien te matambi etela te olobi basokola ye bien te matambi etela te ve aza no na mpoka ano na mpoka ove wana nga na yebi ye famille kabengele vraie famille na bamatonge famille moko boye moderne famille moko boye cultivée donc ya famille moko ya papa kabengele molimo ne pema na kimia tala makambo tikeli yajo oyo azaki discothèque ba parmi bato babundeli kombo ki DJ bon yajo ana des discours c'est un DJ donc mon araba DJ Pablo donc mon araba DJ Mobutu donc mon araba DJ Tigana donc mon araba DJ Marula ndenge ya zalaki Wemba tala makambo tika na sima papa Wemba molimo ne pema na kimia ya na Robert Kiliba Ochudi ngana mwana matongi bachoka bafandi na Jabir donc wana bena papa vieux papa ko ba bana na yeto ba camarade baleki na epe mususu to zanga ba mpe ba camarade ya wana joka eza ba stress tia sali ba mikolebele na yo comprendre le moko pizza oya o poeta na pizza oya mikile eza ndenge moko te ya mikile na ba saveur na bilengi nango joka ndeza bo basimbela ke fimbu po ba okokima te voilà amunene on comprend basimbela fimbu soko lobi te to beta yo dans place na mona ke fallait comme si ba tutu ba kizengi compagnon petit José pangala petit José donc fallait kusuka na ezo bandaka na ba mambo sala wana kotango sangisi joka wa bandako lembola jibe masoko osangisi Zakari wa bandako lembola uera masoko au moins te kazani kana succès te
Nous sommes là, ils ont un succès. Voilà. Au sens des songi du quartier. Bateau baluka ba guerre ya wenge PCBG na wenge maison au sens si bango mo pesa les meilleurs té. Voilà. Un manager syrien. Beaucoup pas été que fallait pesa les meilleurs té. Au sens si des bateau minene o ba da démodé ba vétéran. Yo mona da Serge Kamba koti makambo. Rien. Yo mona da vena nga grand prêtre à télé 50 venanga papa Jean-Marie Kassamba na makambo. Azana fortune. Joka azana na crise. Azana ba souci na ye amoureux de si. Si otali Joka na télévision, otali santé, c'est comme si il est malade hein. Tala balobakelo mora atteindre zoko pas za na posa vitamine. Déjà na problème en nutrition. Voilà, merci la madame tout le monde na biso. Malin, mais tu as un sucre à nzoko azaka posa vitamine. Voilà. Pourquoi mon nzoko munene mais bon mon gars vers le kunga na santé nzoko yo za na santé bien ko le kaye. Bien comment na baba a vivre na ba song. Les abonga zo luka makambo pa ebige aza maître. Mais vie okanelanga na okima. Okokima nanga TV. Ozo mbangwa mboloko. Okanelanga o maître. Okanelanga vie ngala ebi. Mais na okima yago okima te ayo ko okima te makambo yo luki ofongoli parenthèse oto ya ko kanga parenthèse wana fo bana babunda fo ba famille bagangela yo fo ba ogangela no bayana yo voilà tika makambo musique fait to pesa ko respect ngo melaka likofi na na couloir nazo leka ave bonjour nazo nsusu bonsoir mais ve mbote wana ezaba adie adie ndoyo bandi boza sko adie ngana yo donc dongola ngana dongola yo voilà pe place no fanda ye barake okuta ngoti lobo kima verza na poto wana azola na caché po o bakenda liboso ta bazongaka ba na titre des antivaleurs du Fally Ipupa parce que on a habité ba na titre ya sans abri du Ipupa tondé on est Joka Orsani a lobela Fally ni sans abri Zachary, inaperçu sans abri, enfermé vestimentaire. Bendo Koutounanu, sans abri. Malédiction sociale. Donc, on est Sampaio. Nani Sampaio. Yaba na oteka café Touba Nangola. Bamba Luka Lia Zobozi. Tolinga Kolobela maman na Sampaio te, police liwa Zobozi, Tiffany Zobozi, talage kaka. Ongam Nazagi témoin. Donc un bateau, Luka Boma Zobozi. Pozo Boza Koufa na poison. Voilà. Si le toye baratena ni atelaï. Donc Sampaio, qui m'a na poto. Pourtant ozong ngai na yo, lobo papa Mutamba, azana mboka ote ministre de justice. Toko sambanga na bino ba sans abri. Voilà, toko sambanga na bino ba sans abri. To pete no lisola papa Hervé. Wala mekeka ko toucher. Balobi papa Hervé. Vine mo mezaka na kolanda Fally. Fallait acheter des doubles stade de Martyr paquet à D20. Est-ce que beaucoup ça yoza mukala papa Hervé beaucoup c'est concept être Olanda Fally. Ce sont les grands qu'on envie, jamais les petits. OK, voilà. Tozongi na mberne bande la musique. Fally c'est un pêcheur ambulant. Fally c'est un pêcheur ambulant. C'est un chuter en talentueux. Un chuter talentueux. Arobeta D na simple sans pneu. Donc kota la photo qui va lobby que Fally azolanda faire Olanda Fally. Malédiction, ils ont déjà sold out. Donc, ici, ils ont déjà sold out ici. Malédiction sold out. Banato Botama, non, il fallait mettre un double concert à la fois. Voilà. Mouta beta Gezaginani. Ferré. Alanda Ginani, Wenge, Maison Mère, Vincent a beta 2 jours, il y a Zénith de Paris. Toye. Quand on va Fally Alandi, faire le là, na kati ya conférence de presse en 2023, si je ne me trompe pas, avant beta stade de Martyr. Oui. Alors déjà que tant que tu as ça, makambo tout. OK, 20 mai. Tu beta 20 mai 2 jours pour na ko yemma na bato tout na embina bango na kati ya. Na présenter Dynastie, album na biso. Nan tozo tenter ya ko solola na ba Gaulois na donc ko bina ensemble. Si ko lelo tango mwana na biso makelele a tricher. Donc bino bobo sa na bino ke yé kaka pe atalaki. Ko ngalo ba le adversaire a faire eza papa Wemba. Olobi adversaire a faire ya papa Wemba.
Ah, donc c'est bon, la papa Miyaga le bi adversaire a fallu, muta ko kaina fali. Ezaka papa Wemba. Papa Miyaga wa. Nani Bendoson pardon. Ah Bendo. Pour pompo to balisa na poto, to balisa na braza. C'est une fille encouragée. Oh le bi? C'est une fille encouragée. Ah. Donc Bendo ngana ebelo ko zo sala ye. Bendo da ba ri de bimaki. Bendo le karama tongé o de ambile inaperçu. Attaché ga robé la été ba New Jack ba otala ye. Fese imbo yo otala ga bongo. Ko ba bi ke vie e musukudu. Noa kutu ya ba shege via ba yarango. Mais aza na bénédiction papa Wemba te. Pardon? Aza na bénédiction papa Wemba te. OK. Tant ya yé papa Wemba ko zonga na ende papa Wemba kufu. OK. Donc ça reste à vérifier. Aza sa malédiction. Autant Wemba pas kufi. Na moni pe ko telemela mama Amazon. Batikela ye orchestre wana. Donc lo mutu moko boyaki na mwa kiss na bango na se ya mikondo kuna na fin. Azo matana ngo tia ye na ngo victoire abwakela papa. To perda papa pona ba Bendo wana. Yamwa papa bipe na kufa te. Emsoko tikala les chapeaux pointis. Tikala ke kufa kuna. Comme ça la béton vie awa. Ko Bendo passeport na ye. Batela e visa ya. Tala mutu ba bete RFI na ambassade de Côte d'Ivoire. Donc Bendo nga ara maladie. Po yo da Bendo. Ba ebi li bandi na yo. Ba ebi musique yo sala ya kala serait épuisé. Mais oye osenga visa ya Côte d'Ivoire. Mais ba sala les refus. Ba bete RFI. D'ailleurs da papa, yete. Ay ko manga yete. On comprend l'homme saint. Donc Bendo même peut fallu on a ata memiye. Ata pour Bendo non babala e, mabala commission. Oh. Aibi pourquoi pas moi sinatika kai awa. Moto da bobala ni mais même mobali na yo. Tango yo bali mobali. Mais même mobali ngo boke kuna. Donc elle a que ça moi ça sera déjà na ba. Donc ne ba memiye boye akeko tenir bal. Akeko panza libala. Kuna ba okufa. Afongoli porte boya moi ça tala boye AVC tendedede. Donc on a pas tension pour Bendo qui est à 60 ans. Oui. Oh mais oui, Bendo au-delà de 50 ans. Atialanga na 2 ans. Bendo roza mukolo papa chéri. Oh, na ibisa. Oh. Bendo na nouvelle écrite ya mutaliboso. Yena ba ready balandani na ba vena biso ready balandani. Bendo na ba manda ba ka carrière moko ba produit fini. OK. Bango tu bakanisa ke succès zali. Est-ce que le Togolais va faire rigoler dans Simbi bateau de musique à Congo? Et ça la bongo po to zo mona moto ya interpréter Wemba moto ya défendre ba voix oyo ndeti ya ba vena biso madilu ba Carlito ba Debaba faire aza multicouleur. Voilà. Donc aza fierté na biso. Kwa ko longo la biso souci avec Calais, ko longo la biso souci avec Likinga, ko longo la biso souci à ya papa na Awilo Longomba ou nani Vicky Longomba. Vicky. On comprend. Donc faire azana ba option belé to utiliser. Donc aza dans le bani aza minerai mon non exploité, non ba exploité été. Donc mboka o ndé siko ekomi ko découvrir na temps ya président Abisso Fachi. Donc faut motika à l'aise. Voilà. Faut ko bois qu'il ait ba fleur. Soka senge loko bo pesa. Soka za na posa eloko bo pesa. OK. David Mangaya faut pesa. Fani Tshisekedi pe a ko pesa. Donc nde siko to wa obeta awa na rotana. To obeta bandule na biso kitoko po nzele za polele. Adversaire azate. Kala ka to adversaire na biso papa Wemba. Leka ya Robert qui le papa tu de plaisir. Donc adversaire azate. Adversaire azana été. Voilà, adversaire azana été donc comme la presque na sous émission na biso. Ma déçoit bana. Question ni n'a posé yo na posé te aux na beso loba. Question o lingaki yo posé te les aba jour na biso to ko beta ba concert photo sa promotion. Voilà. On est to lobela ka mwana na makelele a combiné de na suka. Pour ça la promotion na biso. Donc tous wana les 14 les 13 les 13 tous na Rotana, les 14 tous na Shark Club. Donc na sengi ba golois donc to ya pende belé to to sala radé belé. Au biso toza pene belé to a deuxième personnalité na mboka donc soko longoli président Fachi après ye na biso toza batu ebelé Ferregola ba golo ba gladiateur ba bataringe donc na kozalenga te ko remercier invitation na yo ndenge 8 ans ya ko penser na ngai bato baloba asila ba iba e makolo nzoka
moto akaloko le kayena bilamba mena mataba mais la bangi mbatio mabe kasi te nangala lobe on a début émission mais opeka ki papa ngote opeka ki papa tango bakabi babendo pe bakimi bayoki kaka likunya pe bakimi donc mais osiko ki papa penda opena mbangu Robert Kilibochudi donc merci Tolobani. Voilà, merci à vous qui m'a c'est mon babanga sur les babanga ngai na pesa numéro na nga plus 243 ya Willy Moucheni ya dada Mundo Sikoto ya ba Gisèle Masaka 81 45 94 934 na kozalenga tena saluer base solide de Ferrego la bazana et wana Christian Ngani pourquoi pas na ingénieur manager JP Minya depuis Londres mboka ya ba Veron Pindi na ba Veron Mangoi na pesi mbote na ngai na Bera de Prince des Amunda le général Fils Kelele, pourquoi pas na Chico Mabele Mame, Edo Muzamba l'intouchable, Orsini Lumeni, Visa Ponda, Jrese Zamba, Dejem Polo, Pichu Botoko, na Yeme Shagi Moussaou, na Pessi Mbote, pourquoi pas Bestino, Bilele, na Pessi Mbote na Blaise Fashion Lomingo, ne Champagne du Plein de Grâce, na Pessi Mbote na Ngana Francis Yembi, pourquoi pas Vanessa Sansi, depuis Paris, na Pessi Les Amoureux du Caire en Paris, Emile Ondi Mafoueni, Maboza Ondi de Champigny, na pesi sombote na ngai na bateau ba soutenaka nga depuis l'Angola miel base pourquoi pas na plata forme iratarate donc na pesi mbote na Africa de Ferregola place où na kuta na ba Gisèle Masaka maman Estaloma pourquoi pas Laetitia Diva na pesi mbote na oya ya Nzambe ratakate na pesi lisusu mbote na ngai na bateau ba na États-Unis bato na ngai pena base solide na ngai lokola ba Isaac Kadima Tchakuvuza Libula Mandefu Gaston Bachala Shagi Mavoka les supermecs de grâce Massamba les millionnaires na pesi sumbote na Afrique du Sud pas papa possible Eridi Boyoko et on a kisasa na zana ba wazalendo na ngai oyo nazo ndana bango butumoi na pesi mbote na Real Mobutu depuis Guadeloupe na pesi mbote na Ezui Japon pourquoi pas Jikembi na pesi mbote na Diego Sumu le couturier na pesi sumbote na ngai na Mala Okosha Rajabu le polyvalent pourquoi pas Junior Malaïsa Océan Diallo liboso mai na simamai na pesi mbote na Syria Gola pourquoi pas na Billy le banquier Matumona pourquoi pas na Boss Fado Fabrice na pesi mbote na Yalimbo Boni Basangoya Yannick Ngoma de Lille voilà donc na pesi sumbote na Philo Kigoma de prix l'Angola et Saïran Sakala et je vous aime vous tous nalela binotro là c'est Madé Sabana merci na yemoko Sarah Kabunji la surnaturelle Vana Langwende na yo merci na Sam Kunku le nécessaire Papa Bio Ferrestor Ezoya Kishasa oui Ezoya Kishasa donc bomba bambongo na bino mikolo zando pe bokena minodi bozano elogoya bo préparer Gaulois gladiateur bataringe to zalana mosolo na biso na libenga to somba parfum to somba body o de Gaulois ezo silisa sécheresse ezo silisa sola mapeka ezo silisa mauvaise haleine ezo pesa mabala na teli la coste yake na mboka moko boye ya idio fa place o ba pesa e premier fils basengi ayemba banzembo ya Ferregola bayoka ba pesoni tabika niki na yango aniki vita imana maintenant au lieu de donner na capella l'envoie-moi yo le gi Mathias na mbongo yo le kata Parker compte sa Parker hein compte si ya Parker mwana ya bébé ya faire eleki ya Zakari pour Zakari insensé yo monte Zakari na gouvernement au salade ero baninga tu baza ba oluka ba poste ya na poto finga ni faire finga donc musala na yé on m'a fait comme si ba to belé bazo s'enrichir na kombo ya faire voilà donc biso do fanda do lo ba bolamu ba on va s'enrichir soki parti na chopa simbanga na nzoto te mazana disasa ero na moyo oteka bilamba na yo ateka ka wana ya zana metanga simbinga na nzoto na comprendre que mwana na makelela iba nga bien alo ba lepe buka emino abuka nga mino te ngana lika kwa mukolo ngana ukutu to bunda na biso kombeke bongo zigoye voilà bongo zigoye tokutani mbala ya sima allez ciao. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.